Bonjour, bande konanga. Ezanga. Bonsoir en fait, hein? Oui, oui, ça, bonsoir. Ezanga Mamlouba, bien sûr. Et avant toute chose, FX, je suis très, très contente. Namtanga qui message na yo et merci de m'avoir souhaité mon anniversaire. Oui, effectivement, c'était le dimanche, le 4. J'ai eu mes 44 ans. Oui, oui. Thank you so very much. Na retena quand même que vous appelez Sagittarius Lokolanga. Mes dates nde na retena te okolimbisanga, mais j'en profite na souhaiter peu déjà happy birthday. I know we rock, right? Happy birthday. Et je te souhaite beaucoup des années encore. Hein? Oui. Pleine de joie, l'amour, prospérité. Yes. Et puis le reste, avant de konangai, merci natanga raba message nabino. I love you all. Je vous apprécie beaucoup. Merci pour naba encouragement nabino. Nazana ba fidèle bazonga ka toujours mamulu bokendaka wapi. I'm here. Mona zokande ba repo. Po boyebi makambo yango ya mboka na biso ya moko c'est frustrant. Biso bato mosusu tozala sensible, hein? Okoka kobela mutu pamba, obeli mutu otiki na makambo yango ya kongo ndenge ezalaki mpe kaka. Alors des fois mpona kopréserve omoni otiki nano, mais nazali, je suis là, oui. Vous savez ce que je fais aujourd'hui là? Na decidaki natala, boyebinga natalaka nanga astrologie, n'est-ce pas? So na decidaki natala excuse me, la carte natale, en fait, les cartes natales, carte astrologique, pour notre profil astrologique, il y a Paul Kagame and il y a Félix Chilombo, right? Yes. Ceci dit, nalingi na souligner loko moko nazali na heure exacte ya naissance ni ya Paul Kagame ni ya Chilombo, right? Yango bomoni na mi corriger na lobby la profil astrologique. Tokane, parce que je ne peux pas avoir une carte natale quand je n'ai pas l'heure précise ya moment ya naissance, right? And bien sûr, à cause il y a manque à cette information-là, boyebi déjà comme règlement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise midi quand le soleil est en plein, right? Et boyebi déjà pour tobeta masola astrologie mingi, quand on utilise midi alors, ce n'est pas totalement général, but certains facteurs sont vrais, comme positionnement à soleil, dans toutes les planètes personnelles et les aspects formés entre Bangombale, entre elles. Hein. Ça, c'est vrai, right? Parce que ce qui est là, Mukolo Mamulu Babotamaki, right? Le 4 décembre 78, le soleil est selon l'astrologie western, na Sagittarius. Ça, c'est vrai, ça reste comme ça. Et qu'on change à tout tie que na botamaki na midi, à tout tie que na botamaki na 15h, à tout tie que na botamaki na 23h. Ça, le soleil était na positionnement. That's not going to change. Le soleil a formé l'aspect avec la lune. Dans mon cas, l'aspect était une bonne harmonie. Hein? In that moment, donc la journée on a le 4 décembre 78, le soleil est en bonne harmonie avec la lune. Ça, c'est resté comme ça toute la journée. Que ce soit na botamaki na midi, 15h, 16h, tozo kananabi non. De l'autre côté, qui supposons na botamaki le 7, même le 5, right? Décembre. Le soleil restera dans Sagittarius parce que le soleil va rester dans le signe là pour il faut compléter les 30 degrés. But la lune orbite la terre chaque 28 jours. La lune change un peu plus la fréquence que le soleil. For that reason, le soleil peut se retrouver, donc relation aspect de la lune peut changer. Donc, so tant nabotami le 4, na mukolo nabotamaki heure nabotamaki endroit nabotamaki, le soleil est en harmonie avec la lune. 2 jours après ou 2 jours avant, on peut voir le soleil ne même pas faire un aspect avec la lune ou l'aspect peut changer dans le sens qui est difficile. Voilà. Mais n'importe quel aspect, ça allait rester comme ça jour wana mobimba. Tozo kanana bino. So air ezali penza ko changer le comme côté awa. And c'est le même règlement que total
aspect que la Lune allait former avec les autres planètes, que ce soit Mercury, Venus, Tolandi. So ça là, pour nam colonna, it's not going to change. Qu'est-ce qui change, Tauti Koloba? Moment exact de naissance nous aide pour nakota là, les maisons. Tostoloba mingi les maisons, et ça carrément l'ordre numérique auto-attribué à constellations. Tokane, neti mamulu batanga botamaki, nangonganga na botamaki, le soleil ezalaki na troisième maison nanga. J'ai combien de planètes là-dedans? Soleil, Soleil, Mercury. Well, Soleil and Mercury, that was conjunct anyways. Mars, right? Neptune. J'ai 4 planètes ezaki na troisième maison nanga ya Sagittarius tang na botamaki. Tokane, na ngonga wana na botamaki. Donc ce qui na botamaki 2 heures après, ngonga na botama, le soleil allait changer de maison. Ce qui na botamaki 1 heure avant, ngongo na botamaki, le soleil allait changer de maison. Tokane, c'est comme ça. Et tout ça là ezali kolanda ordre à première maison, right? Tolobele lango mingi metoka na bino, hein? Voilà. Et ça deviendra maintenant très très important dans le sens il y a qu'est-ce que je veux dire? 2 Sagittaires toko botama le 4 décembre, but le soleil ezali ko se manifester de la même. Il y aura certaines choses en commun comme bavardisme, intelligence, curiosité, aventure, oui. But vous avez remarqué, j'en parlais, right? Parce que troisième maison, c'est la maison de communication, right? Bon, n'a pas d'exemple, parce que c'est rare au monde Sagittaire ou à l'obakate, right? Nous sommes connus d'être bavards, right? But anyhow, tokani, so, tozongela chilombo na Paul Kagame. So, parce que boyebi biso tokipaka biloko na tango bose retrouvaka na Congo na ba leader ya ndenge na ndenge. Wuta ba pasteur ba ebisaka bino botiraka attention na astrologie te balobi eza ya Satan, mais bazangisaka koyebisa bino planète nini o Satan sala. Parce qu'astrologie ezali étude des étoiles. Kuna nzambe balobi il a créé ces étoiles pour na boyeba ko reconnaître les signes et les temps. Siko ba pasteur balobio kotanga ko analyser les étoiles eza satanique, mais bazangi koloba pe na bino étoile ni dans les cieux Satan sala. Chibondantion. Basali ndengwana pobo se retrouve avec n'importe qui à la tête du pays. Mutalala la muki makas neka quand il a de bons soutiens derrière lui, pouf a comme bino président. Mukolo ezali boko ko se retrouve kana maribi denda à la tête du pays. Kaka na makamboy. Il suffit bapesaka maribi denda kaka mwa bapilile ya ko kalmaka mwa baner. Bo encore bino pe bolinga ko glorifier bato. Boko glorifier ka ye, oui boko glorifier ye. Bon, mais Mundele lui à son tour, right? D'abord le président est ici aux États-Unis, c'est déjà they are already pre-selected anyways. Oh gosh. Ba élection tout ça la kezaka ka formalité, y'all know that, right? Les deux bayebi ke oyo wanande topona, of course batala astrologie. Nancy Reagan azalaka na professional astrologer tout le temps avec elle à la Maison Blanche, you know. Yeah, ba Mindele of course, you know. Balandelaka biloko wana ma vous babisi bino botika ko étudier biloko wana balobi na bino eza satanique yango wana bose retrouver na bakabila oyo bozomona oui kasi basaka na bino te. Quand tu ne sais pas kotala profil psychologique ya moto, comme j'ai dit, mukolo ezali maribi denda ko gouvernaka yo tolandi, hein? Oui o se retrouver pensa yo moto intelligent maribi denda za président na yo. Anyways, so pour rejeter pour naibi que encore une fois beaucoup se plana interprétation nangaite, ce n'est pas mon interprétation ezandengoana comme je dis eza lokola ngai na lobana sepelite na le soleil eza na troisième maison nangatang na botamaki. Nous avons un sérieux problème. Ce na sepel nangote j'ai deux options. Nazonga na libuma mama nangai na changer heure na botamaki. Ça c'est une option. La deuxième option, nazonga na libuma mama nangai na changer heure na botamaki. La troisième, nazonga na libuma mama nangai na changer heure na botamaki. Je vais dire, je n'ai pas de choix. Hello. Tokani,
Donc, Boyateko, elle a dit, non, on a interprété kaka les faits, right? C'est à mes cartes astrologiques ou bien profil astrologique, exactement, motabotamaki, le positionnement ba étoile, ce qui est là, you know. Ah, eza ma dialogue ya Nicodemus na Yesu te. Et ya ce que Nicodemus zonga na album mama botama pour la deuxième fois, but c'était impossible, right? Ah, tona ba dialogue ate ko zonga na album mama pour que ndoko bandela makambo. Ce qui est fait, tu es déjà là. So, bolingi na loba na mino ni fait, ok. Bolingi boye ba quelle information j'ai utilisé pour bino pe bolandela. So, pour Paul Kagame, si je ne me trompe pas, j'ai utilisé date de naissance, c'est ça ce que j'ai pu retrouver, hein? 23 octobre 1957, Rwanda-Rundi. Moi, j'ai seulement mis Kigali, right? Mais Rwanda n'est pas si grand, right? Pour Chilombo, ce que j'ai pu retrouver, c'était, I believe, c'était quoi encore? Bon, je vais double check. Le 13 juin 63, Kinshasa. Bozalana double check. Yep, le 13 juin 1963, Kinshasa, Zaire, right? Des informations que j'ai utilisées pour Chilombo, l'information pour Paul Kagame, le 23 octobre 1957. Tokani. Les deux personnes, on a pris une information ngai na utilisée pour bino pe bokoki pe kolandela. Right? So aweza makambo ya kuatake ngai te, I didn't do nothing. Nga nazo interprete kaka seki yela. Makambo ba itwale komaki yango na tango bango na mbale babotamaki. Ok. Nabanda na positivité. Ok. Positivité, bango nyonso mibale, right? Bazaki prédestiné ya ko se retrouvaka na position d'autorité. You know. Boye langa ite ko Chilombo a volé des élections. You know what? Boyebi histoire ya Jacob na Esau. Oui, Jacob avait manipulé Esau à Ibie, bénédiction, mais ceux qui bolandaient l'histoire bien, il y avait déjà la prophétie que le plus petit dominera sur le grand. So yes, Jacob était prédestiné de dominer sur son frère. Malgré que Yé azalaki inconscient, ça allait moins nature ya ko manipuler, mais le destin était déjà kaka là. Hein? Donc, moi, bato bazaka misali ne lisumu imoko inutile. Asa pambola maki masali ka lisumu kaka. Donc, kaka po asala ka lisumu kaka. Zui kaka lisumu na ofele. Tokani, voilà. Bon, bongi bomo na cette indication-là. Chilombo, le soleil est en harmonie avec Saturne. Tango abotamaki. Paul Kagame. Je pense que le soleil, bango nyo somi bale leur soleil, bolimbisana, je n'ai pas leur carte devant moi, nazo ke na ba mémoire, hein, pour nanaïf semnoka les essentiels. Leur soleil, tous les deux, boyebi soleil, c'est ton identité, n'est-ce pas? Isa ego na yo, right? La qualité de ton âme aussi. Leur soleil, tous les deux, ezo sala, ezo touché la 10e maison, il y a image publique, il y a status na yo, public status, carrière na yo, right? Souvent, quand le soleil est au la harmonie avec Saturne, ou bien le soleil est dans la 10e maison dans la carrière, souvent, la personne est destinée à komataka, right? Comme je ne dis pas que tout avec cet aspect-là, comme un président, non, tout ça comme un gouverneur, PDG, directeur, un grand financier, je ne sais pas. Mais tu connaîtras du succès. Ton image publique, donc, you know, cette autorité, c'est ça ton destin. Tokani, bolo bate ko ayiba ki élection parce que même s'il a fait ça, mais sa carte natale indique qu'il était toujours destiné à angaka mata dans la société. Tokani. Paul Kagame a aussi ça, son soleil est aussi l'aspect avec Midheaven, qui est la 10e maison à carrière Yamoto. Quoi d'autre? Paul Kagame a un aspect, son soleil est en désaccord avec Saturne. Souvent, ça indique que son père biologique peut-être était absent ou il était très, très abusif vers lui. Paul Kagame a dû peut-être souffrir dans sa vie. Les choses ne lui ont pas venu facilement. Souvent, c'est ce que ça indique. Hein?
naebi parcours à vie naïté, mais soleil, quand c'est en harmonie avec Saturn, la personne a dû fournir beaucoup d'efforts pour finalement surmonter certaines montagnes pour na akomesika zokende. L'avantage de Paul Kagame, il a aussi beaucoup de bons aspects positifs na carte natale nae qui lui a aidé. Bandeko nanga, ton étoile les ape kaka ndenge soleil briller tango botamaki eza ndenge wana, you know. Ata to finir par kolinga mtu yango te, même Hitler yepe atangamaki akozalaka président lokola pe ba Nebuchadnezzar na Bible, you know, to confondre te entre otangamaki ozala élevé et qu'est-ce que tu fais avec cette autorité là. Ça c'est un autre argument. Tokani tu peux être, on t'a accordé cette opportunité-là, au Botamaki Bongo Mati, mais tu deviens un leader corrompu. Tolanda, donc on mélange ma cambouté. You know, le choix que Paul Kagame fait, c'est qu'à Monique, legacy na mokileza ko bomaka batu ko sala ka baguerre, ça c'est son choix maintenant zo sala. Yemoko azali ko accumuler ba dette ne karmique, ça c'est son choix. Mais carte natale na yo moni bato bazaka yemoko dans la vie azo miloka. Donc tatana na mama no babota ki bien yo koli makambo moni amalamu ko sala kezalaka ko bomaka batu ko violaka soki pendenge ni mutema mabe o comme ko créer ba mauvais karma, right? Lobi ko luka ndoki ya vie na yo. Kozana bato mso bazalaka ndenge wana. Côté Chilo, nasi sana na Paul Kagame. Paul Kagame aussi, c'est quelqu'un qui fonctionne avec une forte intuition. Azan, soleil naye zo touché Neptune naye. Et puis il y a beaucoup d'activités lunaires. Boyebi, la lune, c'est l'émotion, c'est la pensée. C'est aussi intuition parce que la lune, it's a water sign, right? C'est la maman, c'est notre fondation. Qu'est-ce que la femme a? Tant que vous avez maman, tu es dans le sac d'eau, n'est-ce pas? It's a water sign, right? Souvent, trop de lune na carte natale à moto, on peut voir aussi l'émotion être accentuée et une bonne intuition. Bon, en fait, bonne intuition peut être aussi accentuée. Paul Kagame, ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui sait reconnaître l'opportunité. Il est un peu rusé. C'est quelqu'un qui est very calculating avant ça la likambo. Il est intelligent, avec une bonne intuition, avec la vision même d'une aigle, on peut dire. Tolandi ça, il est né comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça là? Ça, c'est son choix avec sa conscience à lui. Total à côté Chilombo. Chilombo, côté positif naye, soleil naye, ezosala harmonie avec 10e maison naye ya profession, public status. Ezosala peu harmonie qui toque avec Saturn. So, je ne suis pas surpris, il est fini par devenir président. Sa lune, ezali na Pisces. Boyebi Pisces, tolobaka le signe même symbolisé avec Jésus, n'est-ce pas? Bolandanga ndenge nazoloba nalobi te qu'il est Jésus. Pisces est lié avec Jésus, c'est le signe de poisson. Souvent les Pisces, bazana compassion, mutema ya mawa, mutema malamu, ils aiment servir les autres, right? But le problème avec Pisces, bolandanga sus bien, j'ai dit que sa lune est en Pisces. Oh, by the way, soleil ya Paul Kagame est en degré, il y a vers la fin 29 degrés na signe Libra. Chilombo soleil naye ezali na signe Gemini. Now, le quoi bela Chilombo, nous allons prendre en considération Mercury, parce que Mercury, c'est la planète qui gouverne Gemini. Naibi pourquoi na bongo toko komango pembeni. Bokoma Mercury botie pembeni. Parce que that's his personal planet, right? Ezalo ko langai na lobaki ame Jupiter, ame Sagittarius, so Jupiter is oko affecte vinanga, because Jupiter rules Sagittarius, right? Okay. So anyhow, qu'est-ce que je suis en train de dire? La lune de Chilombo est en signe Pisces. Chaque fois boka kabalobaka Chilombo azalaka mutema ya malamu, mutema ya mawa, aza mutema ya mawa, bino moko bomona ki azuba na mer na nyonsta ba aventurier apesi bango opportunité ba ke travailler na ipo ba yiba bino mbongo lisusu malamu. Son intention était bonne, mais le jugement n'était pas bon. N'était pas bon. Baby ponanine. Pisces, Pisces est dirigé par Neptune. Neptune, c'est la planète lointaine, right? It is a water planet. Problème à Neptune is like an illusion. Neptune
Malgré sa bonne volonté, des fois Neptune n'est pas practical. Neptune n'est pas réaliste. Sa vision n'est pas claire. Eza lokola yo mutu batio na kati ya mai, balobi fungola miso. Of course, visibilité non n'est pas bonne. Right? So, l'eau est nécessaire, but ceux qui bafungolo miso tala mai, it's not gonna really work. Ozomona nde ba forme, ba image, mozomona image bo clarté. Tokani, c'est ça le problème des fois avec Pisces. Et koki kosala ke muto atondi trop de compassion, trop de mutema mawa. Des fois la personne manque l'habilité de réellement juger les gens pour ce qu'ils sont. Right? Parce que mutema mawa so ke leki, c'est le contraire qui va commencer à t'arriver. Ozo risco tombaka victime maintenant. Parce que le malin peut détecter que yoza mutema malamu mingi. Right? Tu as quelqu'un comme Paul Kagame qui est très intelligent. Lui, il n'a pas ce problème-là. Lui, sa pensée, son intelligence est asparonne. Ça ne lui prend pas beaucoup pour détecter que Chilombo mutema malamu koleka. So, entre les deux, Paul Kagame peut facilement manipuler Chilombo. Tokani, de l'autre côté, n'habite que Chilombo Saburiko non plus. Remember, he's a Gemini. Gemini, naturellement basé intelligent, right? It's an air sign dirigé par Mercury. Et son soleil is in Gemini. Maintenant, total, qu'est-ce qui se passe avec Mercury? Maintenant, ça là, ça explique pourquoi Chilombo azalaka lent na ba décision na ye. Pour sa décision, on dirait mutumoko azalaka clarté. La lune de Chilombo est formé angle difficile avec Mercury. Ngai mnazolo bangote na pesi bino date onga nataleli le 13 juin 1963 Kinshasa, Zaïre, bota la carte natale na ye, botia midi parce que nous n'avons pas l'heure exacte, right? Na argument na biso l'heure exacte eza ko merete pour nazolo bate kyo la lune eza dans telle maison. We're not talking about houses. Ici, tozotala profil psychologique ya Chilombo. Qui est Chilombo? La base de Chilombo. Right? Comme tu kotala la base de Paul Kagame. So, la lune, tolobaka chaque fois, c'est la pensée, right? Emotions, right? La différence entre la lune et Mercury. Mercury, c'est ton intelligence. Mercury, c'est ko diriger troisième maison, non, il y a intelligence, communication, tes voisins, tes frères, right? Mercury, c'est ko diriger Gemini and Virgo. Mercury est exalté na Virgo. Mercury est allé en faiblesse na signe Pisces. Tu connais? Parce que une intelligence est mieux tant que vous practical. Right? Practicalité na intelligence est tant que de pair. You know? Maintenant, la lune, tote kolobake it emotion. Right? Eza, toloba. It's your mom. Eza, tout ce qui est lié with the mother, right? It's just emotion, right? Anyways, souvent quand la lune n'est pas en harmonie avec Mercury, souvent c'est aussi remarqué dans la carte natale, y a bato yo bako kozala na problème mental comme dépression, dépression même bipolaire. Tout simplement parce que la personne n'est pas claire na pensée na ye, right? Vous avez la planète d'intelligence Mercury, na angle difficile avec emotion, la lune. Tu ne peux pas échapper la lune. Yango na carte astrologique, tu vois le soleil qui est ton identité, la lune, ton émotion, Mercury et l'andaka, ton intelligence, right? Et le reste de la planète. Parce que c'est ce que tu es, right? Tu es l'homme physique, tu es esprit, tu es âme. Tokane. So c'est ça l'ordre. L'homme physique, l'identité de ton âme, which is your spirit. Tokane, voilà. Ça c'est d'abord la fondation of who you are, right? So, emotions ya Chilombo, qui est naturellement na signe Pisces, compassion. Il a pitié des autres. Il aimerait servir les autres. Ça lui prend un peu longtemps pour mona clair à comprendre ma soleuse andengenene. Well, Mercury, qui demande logic, qui demande practical thinking. Mercury, c'est l'intelligence de l'homme. Parce que higher octave, il y a Mercury, boybit ezalaka nene, ezalaka Uranus, n'est-ce pas?
na Uranus l'homme azotala plus makambo sur le plan global tolandi hein. D'ailleurs, je pense aussi que, let me just look at Chilombo's birth chart again. Je pense même que Chilombo, as planète moko ezosala aspect na Uranus, yango bomoni akenda akuna na baonu atangaka makambo ya baglobalisation, you know. Siko embrouillement boyebe ezouta wapi? Voici ton pays fragilisé par des guerres, une économie qui n'est pas encore stable et forte, sécurité na mboka no eza. Donc il y a beaucoup de choses ezanan primordiales à faire. Mais muto azoko manquer a clear vision, azo fonctionner na ce qui est le désir de son cœur, résoudre le problème de l'humanité. It's good. Mais ngai na lobi congolais, on commence d'abord bobani na français, charité bien ordonnée commence par soi-même. Boité. I hope I got him right. Bozela, s'il vous plaît. Okay, so I looked at all that. Quoi d'autre? Vous vous souvenez, Chilombo alobaki que souvent il a une bonne intuition, soka moni muto akokotala ebi ke muto azokanisa boye tout. Il a dit vrai. Entre parenthèses, amis, je cherche à simplifier ma cambo. Pluto na ye eza na 12e maison na ye. Uranus na ye eza pe na 12e maison. So Chilombo a une très bonne intuition, right? But nazali pe koloba, une intuition marche bien soki le raisonnement pratique est bien équilibré. Tolandi, hein? Mais quand la partie intelligence, raisonnement wana est un peu blurry, I suppose même l'intuition, la personne commence à kokenda à côté. Tokani parce que intuition is that hunch feeling you get, n'est-ce pas? Mais ce qui raisonnement nous est bien tout droité. Of course, ce côté ngama. Tokani, hein? Parce que a good intuition fonctionne na a stable mind, right? Nanginatala, what's going on? Yeah, there it goes. Uranus ya Chilombo. Tosto beti masola Saron na yeza pa en bonne harmonie avec la 10e maison qui est résidence domicile. Saron, so, il est le président. Il a été élevé. Uranus ya Chilombo est allé ensemble avec Pluto, that's his son. Soleil na ye ezali conformé. Ok. Lune ya Chilombo ezo posé na Uranus. Yango bomonaki na otiro nini. Son pays Azumboka qui était par terre, l'économie qui n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses d'abord primordiales à faire pour le Congo. Mais il a sauté, he jumped the gun. A sauté mbalamoko akekuna na ONU, ce bolandi discours ne mingi azo visé déjà globalisation. Et le Congo c'est le futur de l'humanité. Et ce qui peut ba hydrokinong, ne peut ba hydrokibinoko ni akenda kolobakuna. Le discours est bon. Ezaka ke ça là pour le moment ici là na kaya Congo, le discours là de servir Congo te. C'est là où le raisonnement pratique devient important, right? Sur son cœur, il veut résoudre le problème de l'humanité. Suppose si ça dépendait de lui, alingaka bimasu volontaire qui kuna na Golgotha ipe bakende ko baka ene kuluzu pour sauver l'humanité. C'est bien beau, amen. Biso tout okoloba vraiment ki kokufela mokili mawe. Mais ezala ko la tang ba chrétien ba baka yezo kende kokufela mokili mawe. Bosu boka chrétien lala la muki alobi akeya kende ko retracer bande kwa Yezu, bango ras na bango ezala ka wapitika memela bango atalipa, ponde ko na bango kende kokufa kuna na kuluzu. Mais Marie na Joseph babotaka bana misusu, n'est-ce pas? Descendance wana bazalaka wapi? Bosu boka chrétien ki koluka descendance wana mawa ya chrétien suka kaka na ekuluzu ya Yezu. Tokani, voilà. Sikoy, yo keko kufokuna ne kuluzu. Muto alilaka mawe, me bande kono batikala, ezala mawa na bisengo. Soka chrétien, lobi otika tokende ko sa la ta famille, na ponde kona bango, a se sacrifiaka po apesa biso la vie éternelle. Baye bakata bango. Bosi boka chrétien lobio ndekwa Yezo yo boya mwasi to mobali bafandaka boye babotaka bana boye. Bosi boka chrétien bakata bango. Voilà. Tolandi, hein? Mais bon, Yezu ye makamneza ndenge mususu il falaka kende kokufa kuna ne kuluzu, bien que chrétien aye bakata ndekwa Yezu sikaza lakate. Mais Chilombo yaza mutu pratique sur la planète Terre. Ya yaki po kende ba kende ko baka ne kuluzu te.
Mata abimi volontaire babaka ne koulouz. Il n'y a aucun chrétien qui se souviendra de ses frères et sœurs. Il y a yesu kutu chrétien bakangote. Bon kaka yaye. Tozolanda. But money raisonnement mamuluba. I'm thinking practical, right? Ngana ko kendo bima ba volontaire abuzoba bongo te supe na bagolgota. Bande kwa yesu kutu boyeba ka bango te boya ngande bokoyeba. Alors, tolandi. So, bomoni mo chilombo aye presse cependant linga plaire mindele. Ce qui pèse la kinini ake kuna bandi beta masolo na ba globalisation na ba hydro ce peu bloco nini, hein? C'est ça. Tozomona. Donc l'idée est bonne, mais c'est trop tôt. Ce n'est pas le moment. Tolandi. Ça peut aussi être, il manque un entourage yabatumoko ko baza na bonne intelligence pratique pour na ko aider na ko zongise sur la planète Terre. Tokane. Oui. Dans tout le baboy, makani sa chilombo flotte un peu dans l'espace. Tolandi, hein? Aza mutu mabete, pas du tout. Il a de la compassion, aza naturellement mutu ya mawa, right? But, de l'autre côté, le pays n'avance pas seulement avec pitié de quelqu'un. Le pays, ils en a besoin, il y a mutu intelligent. Tolandi. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions, peut-être que plaire, batum système, mais ali pour un bien commun. Tokani. Et pour na cause de décision, bon, c'est là où le raisonnement stable devient important. Right? Ce qui tozongel carte natale à Chilombo, tozomonawa, la lune est en carena Mercury. Right? C'est un angle difficile. Bo yebi, quand même, bateau, bazakana, moi, problème à tok na mutu. Souvent, on remarque ça, cette configuration-là. Embrouillement, mutuaza. Et des fois, maintenant, ce qui est mutuaza liboma te, on peut aussi voir quelqu'un qui manipule les gens. Oui, parce que mutu est stable vraiment te, sur le plan émotionnel, you know. N'habite que Chilombo manipule les gens, mais ce n'est pas une configuration positive, right? Bozelanga ina lukela bino moon, opposite, tobaka opposite ni Mercury, n'est-ce pas? Total, hein? Sauf que ngai sikoyo kozala na anglais, bino bokotanga ngo kuna na français. Yeah, you know, la personne devient d'un moment trop analytique, analyse, de l'autre moment a commis irrationnel. Donc, tu as pensé stabilité, il y a un conflit de deux aspects qui contrôlent la tête, right? L'émotion et l'intelligence, c'est ça en harmonie. Yeah. Quand l'émotion, instinct, d'un côté, l'intelligence peut senga mutu fotambola boy. So mutu na kati na ye moko. Donc eza lokola conflit moko esala na kati ya mutu ya mutu. Tolandi nalobi na bino te ko bokende bolongole président, mais nazali pe koloba que ce qui est fait. But bo tirer leçon peut-être mbalasima. Tango bozo décider na ba président. Bo banda pena kotala ka ba profil astrologique ya mutu. Parce que ça c'est la nature. Tolandi nabite que Chilombo azam taliboma, mais vous avez aussi vu les gaffes de Chilombo. Ça lui a pris 4 ans pour reconnaître que Rwanda était un problème. Azamutu il réagit, azan habilité à kumona le danger bien avant. Chilombo réagit. Tolandi, hein? Ngai na bino tokoyeba to juste qu'est-ce qui se passe. Comme on a zappé na bato ba pesa ka conseil que il faut aller comme ça, il faut aller comme ça, peut-être à l'objet non. Eh ben, toka à la fin de la journée, c'est lui le chef, il va prendre la décision finale, right? Mais ce qui bota l'histoire à Mokili, ce qui chef azana ba embrouillement na kati ya mutu na ye, boza n'espoir te, you know? Il ne sera pas le premier, right? But souvent le peuple en paye le prix. Tokane. Tangu Hitler na ba pongi na ye na poor decision pendant la guerre, ça coûtait l'Allemagne la victoire. Tokane. So c'est ça l'inconvénient quand le leader n'est pas clair na mutu na ye, surtout dans un moment très très critique, c'est le peuple qui en souffre.
right? Parce que motema malamu yango moko eko avancer Congo te. Congo eza na besoin ya nalobaka na bino la bonne volonté et la compétence. Chilombo, l'impression qu'il m'a toujours aussi donné avant que la carte natale naye, il y a la confusion en lui-même. Azamutu, il a la volonté, mais des fois, Azan a deux voix zo kanakati ya mutu naye moko. Akoyoka tout ce que tout le monde est en train de dire, and I think all of that, quand il est seul, ezoko apporte moi ba mbruima na kati naye. Et nyonso ezali ko slow him down. Bino bato bolinga koflataka ye bolobi o aza mayele akendaka malembe non aokende malembe parce qu'il faut digest tout ce qu'il a entendu. Son intelligence n'est pas claire, il n'est pas en mesure de prendre une décision, you know. Nazoninga naloba nini, un bon leader doit avoir une bonne intelligence pratique, avec une bonne intuition, et puis koyeba kozala à temps. Muto a reagisaka. Muto azalaka na retard, c'est quelqu'un qui devient a liability, akomi ngambo. You know, I mean. Mutema no malamu ekokute batu mboka, you know. Eza lokola na armée, il faut beta masasi, yo ozotala nano makambo na mutema malamu. Commandant na akosala nini? Baokanga yo, n'est-ce pas? Yo za na front, kuna masasi ezolela, yo il faut o raisonner, masasi ebetela wapi, batongo baza wapi, mais basi bapesaki yo ordre. Mokonzi na yo il faut akanga yo, you know, parce que yo koko bomisisa pe baninga. What else nazoninga natala na carte natala ya Chilombo? So that's a major thing avec Chilombo. Je pense, quelque part, il s'est fait, tant il a été ridiculisé. That could very well be true, mais ridiculisé est lié aussi à une émotion, c'est ce qu'il a senti. Il a senti qu'il était ridiculisé. But a good leader, pourquoi même tu as permis que cela arrive, qui t'ont ridiculisé? À part bato bao critiquer babi moza mutandenge nini aza mutandenge nini. It's not their fault. Eza bato ba remarquer que me mutondenge nazo comprendre les enjeux qui sont devant nous, right? Et nauti koloba na ba fan ya Chilombo surtout, bo attaquer mamulu bate, bota la carte natale ya Chilombo, bokomona ce que les cieux ont dessiné pour lui. Oui, atangamaki akomataka, mais ça n'empêche que na kati na ye, il a des embrouillements. Hein? Embrouillement côté kozwa décision, embrouillement côté ya donc Chilombo aza mutu, il doit avoir ce côté bato bazali intelligent, very practical, et puis psychiatre pas à la canaille à tout moment. Yep. Parce que il faut que profil psychologique émotionnel les autres ça ndenge wana qu'il faut koluka kotune qu'est-ce qui ne va pas pour akokyo fanda babandine komilelela akobandolela ye moko ame. Lune na ye s'opposé na Uranus, comme j'ai dit, lune na ye s'opposé na Pluto. Yep. And so il a une très très forte intuition, that's good, mais une intuition qui manque le raisonnement pratique. Si ko total a Mercury na ye, Mercury na ye eza na harmonie te na Saturn. Actually, that one, c'est bon. Ezo sala, he's a deep thinker, mais le problème encore eza mutako za la deep thinker, mazo think biloko nini. Yeah, je pense que Chilombo est là, il veut servir l'humanité. Chilombo allait être mieux ce qui a sala qui ata, comment qui ata prêtre. Bato bakendo tanga bangambo poko ma prêtre. Kokendo tanga spe na monastery school kuna. Yeah. Il allait montrer de la compassion na ba pauvre, na batu, et puis kosala le bien pour l'humanité, prêcher l'harmonie et l'unité. You know, azoko ya na nature wana na ki présidence en face d'un Paul Kagame qui a une vision claire et il veut dominer la région, you know. Ndeli kambweza wana eza lokola donc Chilombo aza mutu moko ekozwaka ye kaka temps pour finalement comprendre que danger eza liboso na ye. Faute na bino le peuple. Let me see what else.
Naotala les plantains lointaines aspect formé entre bango na bango ba planète lointaine te po effet wana eza plus ya génération hein eza effet particulier na ye moko te voilà ça bozela nini atala eloko moko boye hein, s'il vous plaît bandeko na ngai ezalaki ngai j'étais en train de regarder something yeah parce qu'il y a un aspect là Saturn ya Chilombo est supposé na Uranus tango abotamaki. Côté positif, ça rend quelqu'un avec intelligent, confident. Côté négatif, la personne peut avoir peur ya kozwaka ba décision. Nauti olobaki eza eloko moko nous avons quand même remarqué avec Chilombo aussi hein que azoumela po azwa ba décision il réagit et puis toujours ces décisions sont liées na mutema na ye wana ya compassion aza nango you know I mean moi je comprends sa psychologie quelque part ça fait triste mais de l'autre côté nous avons aussi un pays à sauver nous avons une réalité devant nous soki botuni avinanga na koloba au moins que Chilombo s'entoure na bato moko baza vraiment bien équilibré une bonne intuition avec une bonne intelligence baby ko reconnaître les dangers et puis bazo ko comprendre makambo bato wana ndefo bazala autour de lui then il y a de l'espoir et puis aza motema malamu mais soki aza na bato ya bongo te na mentalité na bino bozalaka nango akokumisaka baindividu donc bozo glorifie ye or ye aza wana aza na bambrouillement na kati ya mutu na ye bien que la volonté est bonne bino moko bokopese le prix à payer est trop cher you know pour ce Paul Kagame alekeli eka na mayele and je suis curieuse na bato bayebi penza Chilombo one on one quels sont les témoignages you know I mean souvent les gens n'en parlent pas beaucoup because I'm really curious I mean la lune na carte natale à Chilombo se représente combien de fois 1 2 3 4 5 6 fois et na kati ya 6 fois wana 5 fois ezo s'opposer na la planète mosusu une seule fois eza en harmonie mais avec Lilith tokobeta masolo ne lelo te you know Congo nayebi te mboka wana eza nde nayebi te oyo tokoloba eza faute ya banani nayebi te you know? On peut que le souhaiter toutes les bonnes chances il est là batuka nde ya malonga ba entouré ye ça c'est très important bandeko nanga sur nos terres nous avons un sérieux problème sur notre nous avons un sérieux problème vous avez à la tête du pays un président carrément qui se perd na ba émotion na ye na ba pensée na ye eza na ba embrouillement na kati ya mutu you know well l'émotion eza très importante you know well yeah makanisi na yo eza très importante soki makanisi na yo eza stable te oza na ba décision mpa malongo okozwa te oyo lokola moto bafrene yo ti okozala lent na ba décision na yo mpo ti mutunu omona mwa makambo claire mabe na bino oyo aza mwana ya nzambe batuna bino bolakisa mutu mwana ya satana mpo satan azalaka na bademokrate wana mais bokoka koidentifie te na kati ya groupe wana bademokrate bon tondimi kasi ye Chilombo mwana ya nzambe sikoyo aza mwana yango sikoyo ya nzambe ya ndenge nini aye koresoudre makambo ya humanité mais si c'est ça le cas akende kosalela yango kuna na Golgotha lokola moninga asalaki sikoyo ye na Congo un pays pris en otage un pays sous attaque un pays na menace ya balkanisation trouble bamindele bazoluka biso de tort ye na idéologie ya basacrifice ya bango balune na paisis kuna ye nango na makambo ya Congo eza na besoin moto aza na esprit Chilombo mondongo matiaki basako ya no kuna na este
il fallait que kalinga M23. Omoni inconvénient ya la lune na kati ya Pisces. Omoni inconvénient ya lune na Mercury eza na ba angle difficile. Yo si se prononcer ki oso matisaki basekoya. M23 lelo bazo ko imposa biso balingi dialogue baza na ba demande baza wapi bazo bimela wapi où sont-ils? Yango yo basekoya no kende ko beta ba bombo bando beta ngo wapi? J'espère pas ko bando beta ngo nzela Golgotha. Po M23 bazande kuna kota est ya Congo. Na ebite banani yo bomaki po M23 bazo sala biso kaka ba réclamation. Tozolanda. Tant yo zui décision zela guerre. Ozo laksa M23 compassion pourquoi? Et pourquoi oza na position ya ko permettre bango ba se retirer? Bande konangai. Bomoni place na zolo bake une bonne intention, mais mariée avec le manque d'habileté à cause de bonnes décisions pratiques est égal à zéro. Tozolanda, mutu asimbi munduki, akotelo na lopangu illégalement, azo bomazo sala makambu ya mabe, yo pozu munduki plus puissante ki aye, yo moni ndenge nini, botala seke Chilombo a fait. Ozui mutu wana repoussé hors de ta parcelle, la personne est là dans la rue. Na munduki ne mobimise ka libanda lopangu na yo et puis ozo luko yebise ke aya sus na lopangu na yo te. C'est ce que Chilombo est en train de faire. Est-ce que c'est normal? N'est-ce pas tout na bino mentfa na ba podcast antuni est-ce que c'est mutu normal? Oza normal te. Ce qui mutane ko kotelo sota na buta surprendre a bomi yo liwa no makila on eza na maboko na omoko. Oza normal te. Mutu aza na raisonnement pratique normal. Tant yo bimisaki munduki tura liboso plus puissante, hein? Olingako silana na mutu wana qui est dans ta parcelle bosilani, tu neutralises, tu as neutralisé le danger une fois pour toutes. Jamais kotika mutu na arme abima hors de ta parcelle azana na balabala. Si akozongelo lisos, tombalo ake kozwa bana mère ne ba komisi komi bale, n'est-ce pas? Pona nini po yokaki mawa olingi koboma ete. Me etango akotaki na lopangu na aki kotangelo Bible to abandeki koboma zo ko viola osala makambo mabe. De Bible ane komamaki nde pona yo ndoteur ya Bible. Hein? Te ye yozolobaki aller prêcher ce peu ma parole à toutes les nations. Ye kuna za nation te ye ayokaka Bible yango te yo nde muto yoka yango, n'est-ce pas? Makambo yango yo nazoloba. Oh aza mo Kristo asambelaka nazo comprendre te. Ye asambelaka mo Kristo bongo M23 asambelaka te. M23 patanga ki verset que tu ne tueras point. Yo kanti M23 tanga yango te. Mais M23 na po Kagame bazoluka ba minere na biso bazoluka ndenga ko balkaniser mboka. C'est ça leur vision eux. Ba yebi pe ba version na biblique. Il faut être réaliste. Yo ko kende devant un danger na ba verset no biblique ezoko benga na ba compassion. Mais ndenga ina lobi il me semble que Chilombo il fallait ki asala kisango. Pokuna na Vatican babundaka te bazalaka na arme te musala ya Pope Francis kuneza koteya batu makambo ya humanité na bolingo. Le reste des peuples de la terre, nous avons une vie pratique à vivre. Il y a les autorités qui se cachent au bas finance kaba guerre, balingi comme on a stabilité na mokilité et ça c'est la réalité du monde. Yezu ayelaka makambu nesu ki pe ba Golgotha kuna uta kenda na ba Neptune na ye. Tozo zela kaka. Mana tanda zonga bato ba contrôlaka mokili batiki pe ko sala minduki te. Batiki pe ko financer ba guerre te. Biso na Congo, nous avons une nation que Dieu le Père a donnée na bakoko na biso. Nous avons la nation à préserver, à sauver. Ça c'est notre réalité à nous. Et allez prêcher tous les peuples de la terre, mes disciples, mes paroles. Mutunyo sayoka ba verset wana. Me bato basala kaminduki bayebi pe verset wana. Ndenge ngai na osala na bino podcast boy. Minduki mususu se trompe ule kende Ukraine e kitinzela Goma. Ça ndenge boy realite mokili zo tambola. Tokani. Donc tangu biso pe tozi opportunité ko sila na danger. Toya ko evoka ka ba verset biblique awate. Chilombo. J'espère que zo kangai, hein?
oyo eza makambo ya yo yako azalaka moto motema malamu. Papa, okozala motema malamu vis-à-vis na bakongolais. M23 aza na temps ya motema na wana malamu te. Toyokani M23 aza na wa vision. Ba multinational baza na bango vision. Mais bango, ebina ni mutakoma Bible, mundele. Bina bozolo bana biso mindele balingaka biso te. Mais muto imprima Bible. Bongo compagnie imprima ka Bible ezalaka na Congo. Sezaka na bamboka na bango ba mindele wana. Donc batanga ba verset wana. Batanga verset ya tu ne tueras point. Batanga ba verset de n'allez pas voler les terres d'autrui. Batanga ba verset ce n'est pas bien d'aller violer les femmes d'autrui. Nyonso na batanga po bango moko mutu bakoma yango ba imprima yango. Mais ba boy ko tiango en pratique. Tolandi donc yo tika makambu, c'est bien ozolanda, olobi ozana mutema Yesu, c'est bien. Ndenga ina lobi soit tu t'es trompé d'adresse. Élévation nonga na moni falake kendo sala makuna na Golgotha. Mozo bosa na boye. Marie na Joseph babotaka bana misusu. Bana wana, est-ce que toyebaka kombo na bango? Bakendaka wapi? Descendance wana bazalaka wapi? Osio mona chrétien akei kolobake descendance telle ezaki bano yo Marie, parce que ba Christ balobi Marie elle était la vierge, la femme que Dieu a aimée, dont le fruit de son womb était béni, n'est-ce pas? Siko bano libumuna ye bota bota ba Christo ba yeba ke sika descendance na bazalaka ba ebité. Mais chaque jour ba Kristo bakendaka ka Yesu Masia, Yesu Masia, Yesu Masia. Mais Yesu azaleka ye moko nda zaka prédestiné akokende komata na lola ndenga mataki. Siko bandeko na yo batikala na sa mokili ya bato. O batikala ka pe sous oppression ya empire romain. Ceux qui peuvent exterminer bango ceux qui peuvent bazalaka wapi mais 44 ans sur la terre nanu na yo kik mo Kristo. Aloba abetata lisolo te ko bandeko Yesu bafanda ki telle place. Tikato memela bango ata un franc congolais. Tozolanda parce que la nature humaine elle est telle. Kosana ko kufa oye babanani balingaka yo. Yesu aye ba betie kuna ne kuluzu amati na lola ba Kristo basaleli commerce na kombo na ye. Famille biologique a Yesu bandeko na batikala na mokili. Bazwa kata ata 1/10 badim te. Badim nyonso ba Kristo ba collectionna ekota na bibombi ba pasteur. Donc résurrection a Yesu na ba frappe azwa ekenda etikala kaka référence na minoka ba chrétien. Joseph Charpentier nani ayeba likambo Joseph lisusu. Bandeko Yesu nde nazoloba. Bongo bango bayaki po bango pe bakende komata na lola ndengo wana. Si bango babalaki babotaki, ils ont fait leur descendance, n'est-ce pas? Ba chrétien ba keska descendance na bazalaka. Bakoki pa kozala kuna na kati ya Congo. Peut-être bakoki pa kozala misusu kuna na est au Kabila na ba Rwandais babomi. Qui le saura? Personne. C'est ça la réalité des choses. Donc longwa na ba raisonnement na bino wana o aza mwana ya Nzambe. Nzambe tata na Yesu ye moto atindaka King David akende kosilana na ba ennemi ya Israel. Ça c'est la réalité. Toyokani Nzambe tata ya Yesu ase souvenaka na ba peuple oyo bakozaka Israel tort. Atelemaki avenger. Nzambe tata ya Yesu atelemisaka Samson pona asalaka ditor na ba Philistine. Nzambe tata Yesu oyo inspira l'Ancien Testament. Otanga kama solo ba roi des rois, ba guerre na ba guerre. Israël s'est imposé en tant que nation, il y a eu des guerres. Joshua akotaka na terre promise atindaka batune basala espionnage et puis il y a eu la bataille. Yango na ngaka Ancien Testament na ngaka biloko na bina ba Golgotha oyo te. Golgotha eza masolo a fantasme. Ancien Testament pesa nango allegories. Mais ça allegories un peu pratique. Ezo mema mutu na ko raisonner d'une manière pratique. Tandis que Nouveau Testament ezo créer ba fantasme moko buzoba na kati ya cerveau ya mutu. Comme la confusion mentale que les chrétiens ont.
chilombo longwa na confusion na bakristo na wakaki mama no azolobo mokonzi na bino alingi kosambela mingi nana ngo asambela kate bongo kosambela veut dire quoi? Même King David priait avant d'aller en guerre. Oh bongo tangu nzambe azosola atindi prophète King David ake guerre abando asambela te abando ke guerre wana combien de fois nzambe alobi bokende je serai avec vous. Il allait avec eux na bataille contre les ennemis d'Israël. Mais mama no azoko sabato mokonzi alingi kosambela mingi mabolongo ne mikolo nyonso. Les ennemis des Congolais bazo comploter contre la nation jour et nuit. Bazo la late, bazo tala quoi faire pour na ba causer biso du tort. Tu as eu la grâce ya ko diriger ce grand pays. Right? Longwa na mabolongo no wana supe bloko nini osala ka wana balongwa na mabolongo wana ba pasteur supe basambelela kayo. Tokane. Osio mona image ya Paul Kagame à genoux bazo ko sambelela ye. Mais na Rwanda kuna bango basambelaka te kaka biso nde tosambelaka. Et puis biso tosambelaka en erreur, tosambela malamu te. Parce que tozosambela masolo ya Golgotha, uli ya kosambela makambu ya practicalité pour sauver avec la nation. Omonaka président américain o atie mabolongo na se basambelele Poutine aza kuna azoko bunda contre OTAN na ba américain. Yo monye kuna genou pona basambelela ye. Yango tongo botamaki basambelela ki ote donc yo vino mobimba tina ndongo komaki président yo basambelela ote donc yo zelaki prière na onde tongo comme président de potia ba genou no baseba kosambelela yo. Il faut arrêter avec le théâtre. Tolandi hein exacto sambeli et puis so mona mutu akosambela afukami po ba okange ba photo makambo ba chrétien na comprendre ka bango te okokuta ba pasteur chrétien na ba Facebook soka simbi micro azokote ya ba photo na ba Facebook ba caméra yo soko fukama ki basambelela yo siko ba image wana se retrouver partout comment prière ezalaka dialogue privé ezalaka masolo privé entre mutu na ba pasteur na eto mutu na nzambe na eto ezaka makambo public ba théâtre na ba théâtre yango zomona ozozala na retard ya ko reconnaître danger batu bakoki kozala bazoloba ozozala na embrouillement ya voix nini folanda en attendant yo ozoko raisonner ba voix nini yo folanda peuple congolais bazoboma ye toza na besoin économie se relancer tikana na masolo no ba hydro biloko no kendo beta ba hydro si peuple ko nino kendo ko beta kuna tikana na masolo wana hein ngalo bien bongo so ko betela humanité le Congo c'est l'avenir de l'humanité donc zolo bana bango ni ba ko envahir biso pour chaque fois zolo le Congo nous avons tout mais nous n'avons pas une armée stable pour protéger ce que nous avons hein si ko tango zo beng saka batunyo stwana soki ba desté ba ya na kiyanke biso to ko se défendre contre bango tikana ba invitation na buzo ba wana tika ba invitation wana bongisa Congo armée na biso za la makasi totonga Congo na biso ba investisseur bakozala curieux bakolinga koya bango moko sans que tobeta mbela tokozala na position koyeba ko contrôler qui entre Congo mutazo na Congo pona quelle intention tozolanda et puis ce qui est triste ko Chilombo azana raisonnement ndenge bino moko bokomona na carte natale na e lune na Mercure ezana faute on dirait pas batu ba entouraka e ba on répondrait bazaka de même chose oui parce que ba retard ya décision malonga na Chilombo je commence à croire que na entourage ne peut comme mon entourage na pe ba cause à peine na ba lune na ba Neptune ou bien Mercure na ba Neptune kune sali ba embrouillement pour Neptune kaka bango na bango ti bato ba Pisces kuna bato ba dimension kuna boyebe sika Neptune ezalaka kasi Neptune nde renyaka sur Pisces te et masola ba 12e maison ba dimension lointaine de ba dimension moko et le bata yezu là où moi je vais c'est trop loin de ba bloco moko trop loin toko koma kuna mukolo nini ata na ba space shuttle bosibo ka toke iko land na Neptune to koma kuna ndenge nini mutoza sur la terre occupe ta na makambu ya terre Chilombo entoure toi na batu Mercure na bango za stable na batu Uranus est stable Saturne est stable bien sûr le soleil est stable to boy batu milieu mon pas marqué nini yao hein
tika kokende koluka pe bato mosusu nga na banza epi boyebi bandeko na nga naloba mingi beaucoup de pasteurs sont des schizophréniques hein? Oui bapasteur mingi chrétien mituna bango mpe esalaka bien te oui bongo bino moko boremarke yango te mingi bango mpe mitu omona bavice esota soki otali kaka carte natale na ye bozomona kaka bambrouillement entre la lune na bamercury embrouillement na balune na baneptune donc pasteur bozomona mutu mais mabanzo makanisi ezalaka nango nde na neptune maza sur la terre yango okomona alali akomi abulabula bajaba shandala mutu normal alobaka biloko boyebisa akoma biloko wana alobi akokoma ngo te epi asola ngo na nani mpo mona kaka basekela basekresorfenia te bongo mutu normal akoloba biloko ndenge wana ntango ye alobi yango kasi aloba yango bien interprete totia yango mpe na balivre te ezalaka sekela liboma mutu eningani nafinga te nazobalika ndenge eza epi okomona bazaka très uni oui okomona soki bakutani ensemble bango na bango masolo ya bato mitu ezalaka na neptune donc baza awa te oyo azwi vision oyo kuna azwi soki mpe prophétie donc makambo alobako mutata moko aloba makambo ya planète terre bolimbisa oh my gosh bolimbisanga bandeko ye bachrétien les chrétiens me font rire no joke you know ça eza loka bosi bomona bato maboma okomona bato maboma mibale baotenir causerie tu te poses la question baosola biloko nini lokola bapasteur chrétien oui je parle de chrétien na osala illusion de nouveau testament ok bokota toute la bible na kati te po d'abord bolingaka pe bible nyonso te bino bozaka bato ya temps de grâce n'est-ce pas ok na bato makambo ya temps de grâce oyo okomona ashandala bashandala oyo kuna lobi amen ashandala bashandala donc de fou comment ashandala na ça veut dire quoi comment ango ye pa yebi te oyo kuna lobi il a parlé en esprit monsieur nous sommes sur la planète terre anyo toza na makambo na baesprit wana yesu amoni makambo na bachrétien nafungola nouveau testament natangi verset oyo yesu ye moko alobaka en langue te bakristo yesu ye moko atikali koloba langue te anda babalangage ne codé autrement appelé parabole mais bachrétien bayo bazwaka molimo na pentecôtiste sepe pentecôte ale babandi bashandala na bango wana bon anyways c'est leur choix bachrétien bosilika te naza nde curieuse parce que boza surtout vos pasteurs vous êtes aussi au courant que bozalaka normalité bongo les pasteurs chrétiens sont normaux bozalaka normalité you know mais vous savez quoi le plus pire eza yo mutu soit disant normal okeno kofanda mutu moko azolobaka bashandala yo ndo aza normal te po ye aza ne deja na etane ya liboma yo mutu normal oke kofanda tozongela Chilombo ok bandeko na nga y compris bafani ya Chilombo nga nalobi alika mpona ofinga Chilombo te pas du tout of course je compatis avec quelqu'un qui est déréglé dans la tête c'est pitié I mean gosh you know c'est triste you know même mosala na nga nasalaka je travaille na bato oyo mitu eza ensemble te c'est pitié komona mutu mokolo mais lune na bamercure kuna ezosala bien te fo bakisi mpona kodestabilize mutu c'est pitié donc naboyoka nga te lokola nazoseka ye by all means pas du tout maladie mentale c'est sérieux c'est triste c'est sérieux you know déséquilibre sur le plan mental c'est triste you know it's very sad so naoseka Chilombo ata mokie te ok mais ça n'empêche que voici configuration étoile dans les cieux mokolo ya botamaki
Et la manière tozo ko interpréter ba configuration là, ezali ko souligner qu'il n'est pas totalement stable dans la tête. Ndengai nazo ko suggérer pour intérêt à mboka boluka batu stable ba entouré ye batu intelligent, et aussi Chilombo pourrait bénéficier d'un psychologue aussi. There is nothing wrong with it. I mean, Chilombo a vécu dans l'Europe. There is nothing wrong with psychiatre azala no pre à Chilombo, parce que c'est ça la réalité des choses, you know. Écoute, on ne peut pas continuer kozalaka na mboka moko toza na leader aza na ba retard ya ko comprendre makambo, retard ya kozoka ba décision, you know. Il faut un psychiatre en permanence ko aider ye ko talk it through, ko pese mo ba kisi so qu'il c'est nécessaire, you know, just you know. Tomona kaka limwa ka ke Belgique une semaine wa bela ki kingo. Akoki pe kozala sala ki moi crise psychologique, qui sait, you know. On peut voir ça. N'habite que c'est toujours comme ça, mais on peut voir ça. On peut voir ça quand la lune eza na ba désaccord, ezo sala ba opposition mingi. On peut voir manque de stabilité émotionnelle, mentale, hein? C'est ça. Mais bon, ete ya bino mbala sima tangu mutaosa la candidature comme président, bota la profil nenan malam. Sinon te mukolo mususu aboko selve na mutakataka bilamba à la tête du pays. Ah oui. Tout ton nom asambelaka mingi. Ok, bandeko nangezala inga mamuluba. I love you all. Bye bye.